não comprendre a voz que não possa. Chefe não cocate. Não cocate. Não que tem que pensar boi. Eu pensei que não podia mais pensar sim. Na rotina eu pensava boi na tigre eu pensava. Ozangate na cuisine biloko nyonso oyo etali besoin oyo ezalaka ta chambre na cuisine mpe fo ezala parce que ntango bino kozala na lobi boye ata ozalaki na posa na nga te me ntango ozomona kaka ke ngai nazokende nasala baye mosusu ata ozalaki na nga na mokusa te nakosi kaka mokwandi ntango omona awa emati ata ozalaki na posa ya wana te osalika okuni mobali babendaki na mouvement ozobenda mpenza mobali na mouvement ata ozalaki na intention nango te aza mobali na yo fo kobendaka na mouvement tikala mpenza lolenge ozolateli oyo na batransparent mpenza oyo ezofrape mpenza na miso ntango ozoya mpenza ozoma ata na saniko noshele na mabetelinga mpenza ntenga aza wana te azobenda azotuna likambo azomanga kote kuna ezotya mpenza tango yo pela ba fière moi ça dans la fière yo mona ngate baninga ya biso ko to ba pele ba basi baza basi mo bo ya phase mbaza na fière bongo yo mwasi nzamba tena mwasi oza biloko nyonso ya basi eza complet plutôt eza complet oza na fière te poani ya yesalela nzoto ko nzoto eza ya yo denisa moningo lingi na muntu nyonso te na n'importe qui te n'est pas mobali na yo denisa moningo lingi tikala bongo ntango ya ozomona ngai ansi buchoka ndenge na fandi bomba na mafandi kandenge na oloba na ana posa mokusa te nakozwa mpenza nako chefi na comprendre te bongo mpe na mokusa chefi nakoka te nakoka te eloko tetenga mpenza boye nazoprovoke yo na bafason moko mpenza yo okozala ta na ide te ozala ta na ide te ata nakwesi eloko te nakandenge na osala mosala nga nalobaki mpona pamisa awa yo kantinga na makunjama na pamisa sia nakotina yo mpenza boye natikeli yo mpenza nazopamisa natikeli yo mpenza bake mosusu nakei mama boye natikeli yo mpenza bébé moi te mikolo a poussière naokoka te chéri mikolo te mana pomsi te chéri comme ça bien attends le non ça va ça ne va pas on est dans le puta attends le que oh oui ça va chéri mais ça ne va pas qu'on a déjà ouais émission na mala lelo nazolobela likambo ya etali service amoureux si j'ai la mère de l'eau, je vais service amoureux. Service amoureux et l'incoloré. Donc, il va mourir, il va plastique. Il va plastique. Le col a posé, maman m'a dit, mon lot a dit à papa, je vais à Belgique. Il va plastique. Donc, c'est clair. Claire Lucas, papa, c'est à France. Babise belé à toi. Ansi mucho alobi bolingo ki para place te kani oza bona kuzi ngo sala. Papa papa. Nana beloni. Oza posa ni chéri na sokola basani kani ngai ozo bona boye. Ozo nika. Ni ki na yo biko yo sokola basani ozo bonisa cuisine, obongisi ochema njugo na foga kani yo foga na biso za boye. Yango ezalaka très important na bandako oyo eza na condition ntina bacuisine bazangisaka ta kipe moko te po ntango oyo ozolamba obie ozosala mosala cuisine oyo etali cuisine kiti fo ezala kiti eza papa eza wana afandi na divan yo ozosala mo mosala na yo ntango ozopangusaka poto oyo ozopangusa papa ezona bien chéri nana mbelongo suku moko ya bangbangwe papa etalaka yo chéri nananaa yo po chéri na okomprendre amoi ozokana masubie te chéri okomi koajondanga ozosenga moko service moko boye ya kofaire flatte ye ozosatisfaire ye na ndenge moko boye ya secret
po ayeba te na ndenge moko ya secret ozosala donk ata ozali nano naposa kosopa mai te osopika mai na se po ozwaka mona kopwanusa amonaka ata ozopwanusa ozosalaka boye ozopwanusa ozosalaka boye chéri pardon nasilisa mpenza chéri pardon nasilisa mpenza nasisi mona kipeyo te chéri chéri lelo naomona clair te papa naomona clair te vraiment chéri naomona clair te mosala elekaki nini okofaire satisfaire mobali na yo na bandenge nyonso ozolipa na ndenge moko boye ya kibiba po ozosola na chéri na yo ozoyebisa papa bomaninga mpenza nde naza kosoki nazalaka nazalaka très à l'aise mpenza chéri moso ozete na ndako nanyukamaka chéri nanyukamaka makasi papa na papa nanyukatambeomela ofungoli biloko nini na cuisine mondele oyo atonga ndako na ye atia condition na cuisine frigo ezali na cuisine kite kozanga te na cuisine biloko nyonso oyo etali besoin oyo ezala kaka chambre na cuisine mpe fere ezala parce que ntango bino koza bie nalobi boye ntango boza bino mibale okoservir ye ata na cuisine ata ozolamba olamba tendunamo mobali na yo ayeki mamanga ndenge naza komwaye te fo opesaka te yoko ete papa ndenge naza boye na sinzungu na moto ndenge naza komwaye na servir eza te okoyebisa papa yaka ndenge naza oyebisa papa yaka papa neti ye aza nsima na papa yaka ndenge naza mpona mobali na okoyi kopimela te okopimela papa yaka ozwi fogar na yo nini ozoservir mobali na yo bani naza wana na nsima ozoservir osisi koservir ake kofani na ye yo oke na bouche osokoli olingotelina mai oye okontinue misala na yo eza normal ata na bouche ozosokola landi yo babouche alobikina na landi bazosokola pesa ye eza kaka teke o ava oservir ye foko ezalaka nani na mbeto bolali na minui bongo te bolingo ekipaka place te bolingo ezalaka partout bolingo ekipaka place te ata ezala na cuisine ezala na salle de bain ezala na salon ezala ne sauf ka na nzela okoki kosala yango te parce que biso toza babantu nous sommes les bantu okoki kosala yango te na banzela mais oyo etangi obie place bozoki visite oke mosala yango te parce que bolingitaa te mais soki oza na ndako na yo surtout soki boza bino mibale oza très à l'aise omoni ngako ndenge naza boye asimoki babeleka ndenge natelemi bo nalati boye mpo na kosala émission mais soki naza na mobali nango nakotikala ata na stre natikala ata motakala mpo nazwa mopepe nazwi mpena natikali mpena motakala bolumu ndenge mabotan mpo ntango nakende bo nazokende bo papa monaka banzoto ndenge naza nango bo ka ndenge eza nango bo ntango naobaluka ata ozalaki na intention te ata ozalaki na posa na nga te mais ntango ozomona kaka ke ngai nazokende bo nasala bae mosusu ata ozalaki na nga na mokusa te nakosi kaka mokwandi ntango omona awa emati ozala intention na nga te walokuta omoni biloko oyo ekomisaka moto mpenza omoni mpenake papa akeli liboma na ndako eza secret oyo nayebisi bino ke bolingo lobe ekipaka place te ata na cuisine na douche na salon na chambre okoki kosala bolingo na yo oza avantable ndenge na portugais baloba oza mpenza avantable oza très à l'aise kopimela papa biloko te yo ozolelaka butu po tolala mpona pesa ete bolingo to kosala rapport sexuel ekipaka rt vraiment tokomi na suka ya émission na biso ndenge nauti koloba sisha na biso ya lelo ezalaki si kofaire satisfaire mobali vraiment nasepeli mingi na bandeko oyo bayambaka ngai na bandeko oyo bazosoutenir ngai neti boss na ngai nga nabengaka ele boss silencieux oyo aza boss mais alingaka te babenge boss donc wana ngaka moto nabengaka boss kabalo Carlos Cabal, le boss silencieux. Sans oublier
les grands caméramans, oyo aza wana mpona kobenganga bilili, Aristote na taille ya baluba, nga nabenga ye kaka moluba parce que aza na taille moko ya baluba, mongala te, mongala molobese. Ouais, nabosani te vraiment na hôtel oyo ezosala biso mpo biso tozala hôtel oyo batonga na condition vraiment. Hôtel moko ya bien na kati ya Srapo, hôtel Kitomeni. Kitomeni vraiment eza hôtel moko super. Na sepeli mpenza tokomi na suka émission en tout cas. Merci mingi na balandi nyonso balandaka biso, nabosani te boss de boss. Alberto Kalele, Aigle, na Gelo VIP, beauté fatale. Ma copine à moi, yo, nana Tili Fobo. Merci vraiment à l'émission de l'émission, na possibilité, mère et la solution, double nationalité, nana la sédoise, bambo télé. Na bosanité Fioti Ngoma na kata Swed mon beau frère à moi Fioti Ngoma motema ya Madombunga ba biso ebele na sepeli penja tokomi na suka émission na biso voilà. Merci mingi na bato nyonso balandaka biso bosabone kaka masema na chaîne na biso ya YouTube kuna nde bokomona ba émission ya Anse Boutou la belle to Anse Boutou la reine. Merci mingi. Tokutani à la prochaine fois. Kombo nanga João Marcelo Yamba. Mokolo Hotel Solange Kitomena. Na bengi bino ba client bisika bozali za en Europe za la wapi biso toza na Luanda na municipo ya Kilamba Kiash bakita post na Srapo. Moto obuti nzela ya Kalemba Dosh okozwa bakita post mwana nyonso za la motoke ezala ba chauffeur o matio epsie na lingina koma no hospedaria Kitomena bakomema no hospedaria Kitomena bino mo moni ba chambre tozana ba chambre ya qualité tozana ba chambre ya bien lo na biso ezaba biloko ya hotel msusu za hotel lo na biso nyonso tango koti osipela hotel na biso na bambeto donc tout ba TV tozana mai nyonso eza propre tozana na restaurant parking ya bien mituka nyonso okuyanango hotel malibanda po bato mususu bako komona matricule na ezate okota na kata lupango sécurité ya bien ba guarda baza butumoi 24 heures à 24 heures soki ozana Kimbangu o Palanka oza wapi ozui pakita kosi kitana pakita kosi tuna siko lingike utambola makote ozui moto epsena o tikanga no hospedaria Kitomena ou otuni hospedaria Kitomena eza wapi ozwa oyana makolo comme no hospedaria Kitomena so comme na paraja ya bakita kosi na hospedaria na biso eza musikate la quelques mètres. Tozana ba restaurant ya bien, ba mbeto ya bien, hospedaria ou eza na condition pe moins cher na Angola mobimba. Eza hospedaria Kitomena 4 saisons. Numéro na biso ya téléphone. Toza 944 462 205. Na português 944 46 22 05. Se você ligar nesse número, qualquer hora que você vai ligar, hospedaria Kitomena vai te atender e vamos te receber.